wana donc c'est un gros madame. Ouais, donc le nom de l'Ivan n'est pas de l'autre. Moi, vous les bandits, avant qu'on prenne ce que vous avez fait, moi, on va faire le long de tout, on va se faire toute seule. Sans que les signaux ne soient pas donc, dans la Paris, c'est la. Je connais la montée. Donc, sous les Suleiman Kaouka, grand prêtre, Balobi Fali Poupa, leader de la musique africaine, depuis Naï. On est retour à Belgique, nous avons vraiment très bien. En tout cas, on appelle ça Bino merci. Pour avoir tout commis, si on a Dakar, pour que de la vie sur Belgique et en France. En tout cas, merci dans les news des stars. Merci à Serre Marie-Laure. À niveau de Montréal, na Canada, pour Marie-Laure, vraiment, on a fait sur ma beauté. Na vie sur ma bien là. Merci na. Sous les Kaouka, on a ça là qui vraiment, quelqu'un qui a aïe, vraiment. Na porte en tout cas, on a fait ça, merci. Donc, awa to fete ka revoir bozo mona nazana sœur Angèle Moussoini makizembe awa. Donc, bana Canada, bana partout à travers le monde. Lelo to la na kati ya Paris, lelo pena na kati ya Paris. To faisait pena na kati ya Paris wana donc c'est un gros madame. Ouais, donc le nom de l'Ivan n'est pas de l'autre. Moi, vous les bandits, avant qu'on prenne ce que vous avez fait, moi, on va faire le long de tout, on va se faire toute seule. Sans que les signaux ne soient pas donc, dans la Paris, c'est la. Je connais la montée. Donc, sous les Suleiman Kaouka, grand prêtre, Balobi Fali Poupa, leader de la musique africaine, depuis Naïe, tout le monde dit en tout cas, na Paris, tout le monde a des réunions, surtout en tout cas. Merci à Gloria Kingombe 500 gigas. Donc, il a passé. Merci, Gloria Kingombe. Mais, il y a une émission de Bimba, nous sommes surtout ça là à niveau. Il y a Paris. Fafa Bokelo, merci na Nengo Fafa Bokelo. Kana musika kaka pesi. La batumidala biloko osante pena pena na Deo Muzungu. Donc donc merci. Donc Clarisse Kole, Tina Mosuku. Laetitia Kilifio na wana batunanga Karine Eki Mukeza wana irigence na ngai Karine Mukeza. Soki na beli muke yali na kana bela te. Soki na oki na lelika nzala. Donc Karine Mukeza comment les maman na ngai. Meleki na nana comment les maman na ngai souci na ngai. En tout cas dans les news ma partenaire na biso tout pour la information tout. Dans les news des stars, Viens à Zoro Mabiala, c'est un absent Marie-Laure. Balobi tito kozonga. Soki bo moni kuna te bo koti na Angèle Makizembe officiel, beaucoup d'appels d'informations tout eza kuna. Donc merci. C'est à Pauline Lumumba ya. Ana Londres ni on s'en a fait sur côté. Petit na Mariam maman na Brian na fait sur côté Elise Ngandu place Bozali, Clarisse Cole et William Mumba Mbote na Bino Tina Bosubu et Colonel Achoki. Allez, la pêche les sous-souna, Laetitia Kintiona et Roby Modo. Donc, voilà, Proverbe Moussa, Orange de Paris. Donc, Tosuki Wana, merci. Check, mon vieux, Déo, Mouzungu. Merci. Bande retour à Belgique, nous avons vraiment très bien. En tout cas, on appelle ça Bino merci. Christelle Kabé ya mbote na yo. Dakar, pour que de la vie sur Belgique et en France. En tout cas, merci dans les news des stars. Merci à Serre Marie-Laure. À niveau de Montréal, na Canada, pour Marie-Laure, vraiment, on appelle sur ma beauté. Na vie sur ma bien là. Merci na. Sous les Kaouka, on a ça là qui vraiment, quelqu'un qui a aïe, vraiment. Na porte en tout cas, on appelle ça merci. Donc,
awa tozosete ka au revoir bozomona naza na sœur Angèle Moswahili Makizembe awa donc bana Canada bana partout à travers le monde lelo tozolala na kati ya Paris lelo pena na kati ya Paris tofaze pena na kati ya Paris wana donc ça tozona kati ouais tokende lelo penza ndeka bele moi mule bandi ya boko mpanga soto kwa saka molo matela ni lelo nde toolo masiko Bruxelles sans que les sikoyo donc bana Paris bozela oya tokende ekonye na motu te donc sule Suleiman Kauka grand poète balobi Fally Ipupa leader ya musique africaine depuis na ye nanu tomoni bango te en tout cas nazokende na Paris tokutana na bandeko nyonso tomona en tout cas merci à Gloria Kingombe 500 giga donc napesi merci Gloria Kingombe mais émission mibimba nyonso tutosala ngo na niveau ya Paris Fafa Bokelo merci na ndenge osoutenir biso olesi biso na compte na yo Fafa Bokelo na musika kaka opesi na batumbi tala biloko osante mpe na mpe nanga Deo Muzungu donc bien encadré donc merci tokende na biso Clarisse Kole Tina Bosuku Laetitia Kilifio na wana bato na nga Karine Mukeza wana urgence na ngai Karine Mukeza soki nabeli muke yalingaka nabela te soki naoki nalelika nzala donc Karine Mukeza akoma neti mama na ngai leleki na nga nakoma neti mama na ngai azaka susi na nga makasi en tout cas bana les news bapartenaire na biso tu bolanda information tu na les news des stars viens na zoro mabiala sœur na biso Marie Laure eyokani tito kozonga soki bomoni kuna te bokoti na Angèle Makizembe officiel bokuta mpe bainformation tu eza kuna donc merci sœur Pauline Lumumba ya bana Londres nyonso napesi bino mbote peti na nga Mariam mama na Brian napesi yo mbote Élise Ngando place bozali Clarisse Kole et William Mbumba mbote na bino Tina Bosuku et Colonel Achoki ale napesi lisusu na Laetitia Kilifio na Robi Modo donc voilà Proverbe Moussa Orange de Paris donc tosuki wana merci check mon vieux Deo Muzungu merci bandeko tu ya Belgique ndenge boyambaki nga vraiment très bien en tout cas napesa bino merci po awa tokomi sikoyo kokota car po tokendela biso Belgique et na France en tout cas merci na les news des stars
merci na sœur na biso Marie-Laure na niveau ya Montréal na Canada kuna Marie-Laure vraiment na peso ba bote na vie zoro mabiala merci na sous les kauka o asala ki vraiment quelqu'un bien na aya awa vraiment na poto en tout cas na pesa yo merci donc awa to souhaiter ka au revoir bozomo na nazana sœur Angèle Moussoueli Makizembe awa donc bana Canada bana partout à travers le monde lelo tozola na kati ya Paris lelo pena na Ken piana na poto e na kati ya Paris wana donc ça va madame ouais donc lelo donc sous les Suleiman Kaouka, grand prêtre, Balobi Fali Poupa, leader de la musique africaine, depuis Naïe, quand tout le monde va monter, en tout cas, Nazo Kende, na Paris, tout le monde a des communes, surtout en tout cas. Merci à Gloria, Kingombe 500 gigas, donc il a passé, merci Gloria Kingombe. Mais une mission de Bimba, nous sommes sur ça à mon niveau. Il y a Paris. Papa Bokelo, merci na Neno Papa Bokelo. na musika na batumbi tala biloko osante pena pe na Théo Muzungu. Amira Joseph, bonjour. Donc merci. Donc Clarisse Kole, na Mosuku. Laetitia Kilsio na wana batunanga Karine Keza wana irigence na ngai Karine Mukeza soki na beli muke ya linga na bela te soki na oki na delika nzala do Karine Mukeza kuma leti mama na ngai meleki na ngana kuma leti mama na ngai za susi na mama. En tout cas bana les news ba partenaire na biso tout bolanda information tout na les news des stars yo kan ni na zo mabiala c'est na so Marie-Laure Tito Bozonga, ceux qui vont monter kuna te bokoti na Nathalie Milolo, bonjour. Beaucoup d'informations tout ça kuna. Donc merci. Ça Pauline Lumumba ya. Bana Londres ni so na pesi no bote. Beti na Mariam mama na Brian na pesi o bote Elise Ngandu place Bozali. Clarisse Krole et William. Merci Boya, bonjour. Bino Tina Bosubu et colonel Achoki. Allez, la peste les sous-souna, l'émission qui tient la haine, Robi Modo. Donc, voilà, Proverbe Moussa, Orange de Paris, Proverbe Moussa, Orange de Paris. Donc, tout ce qui va là, merci. Check, mon vieux Théo, Muzungu. Merci. Bon, on est aquí programme à Ken Piana. Pour la bande de Konyo surtout, vous allez lander la mambo Ken Piana. Bison tozolanda mamba Ken Piana poto na ya liboso Naomi Mulumba mbote na obeto abu Valérie Lifwania ngana changeant Lifwania yo komi mabe Ken Piana ke Paris bande onyos boza na Paris Grâce Mbizi la sexy Tracy Mbelenga Ken Piana zoya na Paris kuna nani susu Juvenal Kibala bande ko boza na Paris ba chroniqueuse boza na Paris nani Myriam Wete Yaya Bastar. Alors Ken Piana aza déjà na voiture na Deo Grâce Muzungu ake otikae ake mbala moko direction na répétition a Fali Poupa. Esika boyebi Fali Poupa répétaka alors Ken Piana ozala kuna lelo na répétition na kasa ba selfie au salama ba vidéo au salama tozela kaka na musika. Alors oeza ba photo akangi lelo na bazan na Belgique ouais. Juste avant à quitter Belgique à Kende France nde bakangi photo yo asali vidéo oyo nde atindeli ngai yango na na l'exil bino na les news de star congolaise. Donc Ken Piana aza très bien na Belgique déjà ça va azui enveloppe na ye azui déjà valise moko déjà atika ngo nanda kwa Deo Grâce Muzungu parce qu'on a France kuna nde ake ko banda lelo ti tango rozonga so concert esili le 28. Après, l'obinango, azongi nae, Kishasa. Donc, bana France, nyonso tout boyamba Ken Piana,
bolobaka na musika soko ye tokosepelisa yo okozonga na bavalise asentir yango numéro ya contact na ye ezaka ya Facebook na ye bandeko mpe boyebi numéro ya telefone ya Deo Grace Muzungu wana nde bokozwa Lorraine Nepoko Lorena Nepoko mbote nao baondeko boyebi numéro ya Deo Grace Muzungu bobenga Ken Piana bokozwa ye mbala moko soka apesi nga autorisation na publier numéro wana nde nakolekisa numéro ya Deo Grace Muzungu yende aza na Ken Piana 24h/24h. Donc voilà. Suleiman Kauka. Valérie ma merci beaucoup. PM Pembenza mbote na yo. Donc voilà. Ba news ya Ken Piana yango chaque jour bondozo ba news ya Ken Piana. Jamais à kolekisa journée moko sans que bo mona ba photo na ye ou bien bo mona nini ya sali. Donc poto na ye liboso, il faut atpena ba sentir que Ken Piana za na poto yango le news de star azu charge wana ya ko publier biloko na ye ya ko lakisa bino chroniqueur aza na kati ya poto. Donc voilà. Numéro est important peut-être na osenga Deo Grace Muzungu na publier numéro na ye po boyeba ko kota contact na Ken Piana na ebite pourquoi WhatsApp na ezo salate Alexia la douce mbote na yo Michel Cédric Muzinga mbote na yo. Donc yango na ba news ya Ken Piana denga lati boye journal le misu baza pe na posa baeba Ken Piana lelo ali eninyo. Est-ce que Ken Piana zo chimo la basi na poto te azo chimo la basi te Ken Piana za Maria tiki mwasi na bala na king. Donc aye azo kutu ta ro chimo la basi te parce qu'il faut tambola kende ndenga zo kende ndenge bake ici le sundeng bozela nde bake na France bongo akemba moko na Tour Eiffel ake chimo la te mapuya wana nyonso akokanga ngo tanga okende na kini Beni Kabwe siko tolandela pe mamusu ya bacombattant basala mosala na bango basala mais biso toyebika ke concert eza le 28 février Bercy Robeta c'est tout. Voilà Paulette Gapato Ken Piana zo chimola te Ken Piana za na mwasi na poto te Ken Piana zo tambola toujours na yaya na ye azo tambola Joséphine Kongolombo te na ba gros bisous azo tambola toujours na Deo Grace Muzungu aza toujours entouré donc aye poto asa buzo bate vous comprendre merci parce que vous a kirie bolingi boye ba nyonso. Voilà nasuki si video oyo ezaki pona lakisa bino video ya Ken Piana ba photo ya Tour Eiffel ezoya na Champs-Élysées kala mingi te nazo bwakela bino yango Ken Piana ke pena na Tour Eiffel wa monaka musika. Voilà. Nathalie Milolo japonaise Jeannette Emanza le grand pote na Montréal motema ser Brigitte Kazola le big boss Izoro Mabiala motema ser respect Samba Mami Baka Mogiga Mami Ngeni le royaume bambote na yo Chantal Bola Blandine Osako Mi José bambote na yo bandeko nyonso ya Rando na pesi mino bambote Rando esila na on déjà mais na pesi mino kompo etika liga na pesi mino surtout bambote aïe 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 Clarisse Bissalo la donna non aochimola te Kenya aochimola te aochimola te aza marié poto liboso aza kirie ayeba eskani batika keloko boye eloko amonaki na filme aza na posa ke na place moko historique akekanga photo tiwa aza concentré na makambo wana il faut alokota bilamba na ye nyonso to wana beau gosse Roger bambote na yo aza concentré donc moyen a luka basi ezate basi apoto Kenya omona bino te siko bozela peut-être deuxième voyage azwa temps wana vraiment mais sikoyo taka de grande sœur na zawana ba otambola na Deo Grace Muzungu temps wana ezate. Voilà bota elonga Ken Piana nde ekomi ngeungebu ezuma forme botala bomona bien te bota différent boso bona ngana mona différence makasi na comprendre bino ndeni bomona dibisu bokeseni wana bomona ngote
Vous fixez vraiment elongi ya Ken Piana. Comment on a kaka boye, vraiment on a kaka aza na poto, a dégager. Comment on a kaka grande sœur na yeku tout ya zalane na Londres. Ken Piana kaka. Hein? Na mantango esimbiye. Hein, bimi lo kwa mutu mo déjà ya poto banda kala. Aspect. Sandrine Itomba te, achimola te. Aye poto aza na ba makamebela rosala. Nathalie Sapou, bonjour. Oui, Paulette Gapato, deuxième voyage à Rochimola. Oh, asa mobalit. Oh, bande qu'on a plus boyu ko Chimola, moi sa poto elengi moko ezalare. Ba sa poto o mitala bientôt bien deni. Hein? Oh, misusu. Ba misusu ko soka ye poto na mutuna lobi ngai foka na kata moi sa mundele. To quand to ka langa joana te. Ngai fona kata moi sa mundele. Rachel Biati. Balo barango ba garçon belé ba ya poto. Ti ba kokisa ba rêve na bango. Abimi na moi sa mundele te pona esengo ko non. Donc rêve na ezala ki bongo. Misusu rêve na foka na bima na fimo ba rumela na poto, ba mama ya poto. To yo ka ngo non. Voilà, eza ba réalité hein, trop bon bango te. Siko Ken Piana na minute on andimite, Gloria la ngaza na poto te. Willy Menga mbote na o. Ben oui, Paulette. Juma Mangungu mbote na yo, PMP Mbenza. Richie Jordan. Kuzumbikisa. Oh mu Congo Vous avez la Congo Kuzumbikisa. Wow. Donc voilà, bande ko bozana Paris s'il vous plaît, bokabela pienne. Ken Piana, azonga penza na ba valise. Azonga na ba valise. Donc voilà. Oh, Limba Clarisse, au moins aspect à Ken Piana te. Beaucoup de ba photo nyoso Ken Piana na Facebook na e. Botala na 2 jours yango na poto Au moins moi ko ma futa te. Bo mona te. Botala na etelemeli. Alingi fazo to ya rosimba mutema na etelemeli na esimbeleli. Botala bozwa. Botala maboka Ken Piana ndenge ko mipembe. Viki Mosolo mbote na yo Rishi Kazongo mbote. Botala na etelemeli. Ken Piana yekoli ko kanga ba photo. Ayekoli na etelemeli ya ba photo. Botala ba photo banda ko kanga lobi na lelo. Ao beta ko telema fort atie loboko na loketo. Donc ba photo nyoso Ken Piana banda ko tala ya bana poto. Moni bana poto moni bato ba boaka kana emsu. A kota na ba Facebook na bango tala ba photo siko a tricher ke telemeli na bango na esimbeleli ya pantalon na esimbeleli ya motema yango ne tala botana no Ken Piana nenga temi loka mo ya poto mo ya kala. C'était juste pour la oseka. Voilà, ezaki pour na pesa bino programme à Ken Piana à Ken en France et puis ya ban en France boyamba et bien à sepela sentir vraiment qu'il y a na poto. A sentir à la poto. Ah, bonjour benga. Voilà, bah gros bisous na bande konyo surtout. Deo grâce Muzungu, merci infiniment parce que au tiki ba activité na na Belgique na Anvers, aux otambona na Ken Piana, au salara pareil pe na ngai. Donc na yaka na 2015 na France. Na yaka na. Allô? Allô, Marie-Laure Mwaga. Ah oui, Ken Piana. Ken Piana na biso loko ake Paris ya umela. C'est ça. Na sepeli makasi moko. Yoka ni tina suka. Mambola doki ngana kraka na ngape Ken Piana. Na lela Ken Piana lokwa na kufa. Mambola makole vimba aziki Bakuta na bambi bale kuna. Na sepeli bisous bye. Bisous ma sœur. Ah, bafana Ken Piana. Bozoko tsaka polémique vraiment. Polémique ça na moté vraiment beaucoup tsaka polémique. Ken Piana qui France a qui okuta na Fali pour pendant ba musicien à Fali. C'est sûr à ça la ba émission na bango. Donc voilà. Ba image nyo surtout bozwango.
kala mingi te na otiela bino baimage na ye ya Tour Eiffel na Champs-Élysées parce que kuna nde fait tomonaki Robino Mundibo ayembala moko na Paris mbala moko ake na Tour Eiffel. Oui, vidéo oyo eza alo on atieli bino oyo eza ake Paris akomaki lobi na Belgique siko nde lelo ake Paris ake kuta na Fally Ipupa na ba musicien ya Fally. Voilà. Bon, natiki bino Sandrine Tomba natia Moïse Mbiye na ndeni Moïse Mbiye asaini mambango esila na onte information suka nga na yebi ke bakangi Binez journaliste po asalaki émission sur Moïse Mbiye. C'est tout hein. Asali Souni. Voilà. Tu as une information à Moïse Mbiye et bien émission bolingi boloba. Bosalinga sin na WhatsApp na osala live pour na petit kabande konyo surtout ba s'exprimer. Na moni vidéo moko ya pasteur a chimoli mwana moko mukie sope na Anis a pasole Anis. Batu batindelinga ngo trop na WhatsApp. Bon so bolingi boloba boyebi singa ye. Pasteur moko azaka na bakisi na ye a chimoli mwana batu na Anis e pasuki. Ndenge batu bazoloba. Ah, numéro n'angezaka partout. Comment ça vous en avez 001 438 978 35 61. Oui, Emanzal. Ouais, moi, petit mouvement. Bien, bon bino. Ouais, kitoko. Au moins, on a un direct qui est un bengi. Oui, parce que c'est déjà un banda tongo rien. Bon, elle m'a dit que la banque n'a que fout à palais. La banque n'a que fout à palais. La zonga boy natala. Bon, tout ça le 22, au foot en le 22. Oui, bon, on a son foot à foot à palais. Na loue na ngambo. Ah, ok. Na qui pakate. On a déposé na banque na que na tiena na banque. Comme ça paye yo boya wana boyale. Voilà les ala la bolia. Bon, pour bateau va comprendre que biso ba futa ka biso, bateau biso ba futa ba par semaine, bateau biso ba futa ba par 2 semaines. Mais mingi za par 2 semaines. Donc par mois en Amérique, ils ont raté. Bon, ça évité les États-Unis hein, mais en Canada en tout cas, pour mon bateau non va foutu par mois. Na évité Marilo Rocio yoka les ala. Te, bazo ngana kata yo. Non dans la banque. Oh, ngana okomisa message na otanga. Yango pene na tuna asala bino nini vo soka la koti kamba mo marilo okata e. Oye, elo na comprena elo mo loba. Loba elo mo mo eza capital di bazingaranga. Yana no mona. Eza na kwa animation batumisa kana bango eza animation. Oye eza kapena oya. Kala yeta ka batolo. Oyo pena ba yaka na na oba. Kala esinga eza ba sorte 2. Eza ba sorte mi bale. Batu musu ba singa kapena doko zo mona zo kontra l'intimité ya mais batu musu eza na ngwa animation kaka. Apena bingaka yete. Boy tout ça boy azo lo banega. Mais moko boy omona moko lobi eloko moko ya bien omona sepeli na ngope. Mais batu musu lo ba bien, lo ba bien te. Donc a regarder kaka no a dika uto omona face. Baduza ozana makamba osala teka ko benga nga. Ba yebi sekela ke na busala na lo bakati. Ero eza samedi na zona ngana mbetu. Omona. Tana betu tana la muki na kina fuki ndabu azongi tana coach bona moni 31 minutes donc le tana beti moi makolo po tala la banda donc banda lundi ti vendredi car OK musala car ozongi car OK car yana beti na makolo na ezana moi 5 minutes kaka na de tape na no tia moi eloko moko na se awa na zonga po 31 minutes na ukiza ozondo ba oh non kena tshelu kete tshelu boko na luketu tala po yesu kindenge ni nwana na mutolo ese banditisa siko masoga weza ndeni ake Paris alongo Belgique a koti Paris yango sali video atindelinga gasko yango na ye kolexela bino na les news. OK batu ba olinga ye oui makasi keni tia baka danger na moni pe kuna RFI mwana muteketa kuna pe ya zo kende Turquie na héritier Turquie mais qu'elle est en France
confirmé? Oui, confirmé. Marlène Kitambo, bonjour. Bon, il y a d'autres qui nous appellent la manga pambe. On va dans mon lobby à lobby. Et mon abatiki n'a pas payé. On va dans la foyer à fâcher à pambe. On a fâché. Il y en a dans la Kenada Maroc, on dirait. Na habité RFI pas tu n'as la peine à marmouna été. Et non, mais pour les gars, on dirait à bon rapport, on dirait ce qui n'est si vous avez vu un côté. Kenya lié bango des points baraboko tata. À Benani. C'est ça. Tu vois bon, donc tu vois, ça dirait, c'est ça. Oui, non, si ça. Et ça qu'à prendre l'excellent bango vidéo, s'il y peut déjà. Souris au 4 na 4 peu. Ah. Ouais. Bon, tu vois, il y a pas de linga bakata ngai bo. Boyo ki ba ozo su mutute, ba biso ka katia. So linga pena sisi ka na kati. Tu vois yo, na tuni bino na continuer ou bien na kata. On a pena na message dans Alexa. Bocha ba commentaire na bino, so gina kata, ou bien na continuer parce que na message dans Alexa. Oui, Alexa qui message na la na Alexa tele lo hein. Oui, na FC bon na début. Ologene. Que mission va oser la lelo ezate to chango semaine ezo ya wana. Na weekend. Ah. Si vous fautez zaki nani? Oh, ba tout nyonso wana te. Opesi ba oka message ba bi kata. Yo tout ba onso kata ba bi kata. Ah, ok. Nakati. Wana nani yeka ka mutu wango ye wana kaka. Non. Pas à la 5. Ba se belé, bon gosse. Il me retourne. Bijou la lumière, bijou lumière. Sur la carte, tu peux tout carte, tu mbala moro. Beau gosse Roger. Ah, gaye. Est-ce que tu internet va vous zoma bongo ya usakala kaka kata. Tu peux pas balika nga te point. Babe oloba bilobela mambo ezanga tina. Joël Tewan. Bato na otango loba kombo bango bazo bakata. Limba Clarisse abikata. Bon, sikoyo uzoba ngo ngala lo sikoyo na oni oso ngala lobi oyo. Tolongo lika bo sava. Na limega na loba ka uzoba ko le kazoro mabiala problème ezate. Sikoyo tolongo lika ka wana ni oso na loba ka uzoba. Sikoyo ya lelo bazo loba na kata sikoyo uzoba ni ngala lobi. Pas expliquer. Parce que la lobby na tuni na zara kite na yé na pesi détail. Na tuni na nga sikoyo uzoba ni ngala lobi. To kende bien. Vous avez la posé par vos questions, pas comme ça. Pas de permettre. Problème de. Ok, nga katina nga imanzala suivre. Suivre. Voilà, boyoka ya suka après na kata. Merci. Po awa to komi siko kokota ta poto kende la biso Belgique et na France. En tout cas, bandeko tout ya Belgique, nenge boyambaki nga vraiment très bien. En tout cas, na pesa bino merci. Po awa to komi siko kokota ta poto kende la biso Belgique et na France. En tout cas, merci na les news des stars. Merci na sœur na biso Marie-Laure. Na niveau ya Montréal na Canada kuna Marie-Laure vraiment na peso bangote. Na vie zoro mabiala. Merci na sous les kauka, o asalaki vraiment quelqu'un bien na aya awa vraiment. Na poto en tout cas na pesa yo merci. Donc awa to c'était pas on va bozomo na nazana sœur Angèle Moussoini Makizembe awa. Donc bana Canada, bana partout à travers le monde. Lelo to la na kati ya Paris. Lelo pena na kati ya Paris. To faisait pena na kati ya Paris wana donc ça donc madame. Ouais, donc le long pensando ça de le petit moi vous les bandits avant qu'on prenne ce droit ça va moi le long de tout le masque Bruxelles ça que les filles donc dans la Paris c'est la ouais tout Écoutez la montée. Donc sous les Suleiman Kaouka grand prêtre balobi Fally Ipupa leader ya musique africaine depuis na ye quand tout le monde bango te en tout cas nazokende na Paris to kutana na bandeko nyonso tout en tout cas merci à Gloria Kingombe 500 giga donc na pesi merci Gloria Kingombe na mission ibimba nyonso tout ça la mona niveau ya Paris
Papa Bokelo, merci na ndenge osutene biso olesi biso na compte na yo. Papa Bokelo. Na musika kaka opesi na batumbi tala biloko osante pe na pe na Deo Muzungu. Donc merci. Clarisse Kole, Tina Bosuku, Laetitia Kintion, na wana batu na nga, Karine Ekisa, wana irigence na Rachel Biati. Soka komi France na sali sous direct. En tout cas, dans les news, ma partenaire, on a vu surtout, pour la information, tout, dans les news des stars, viens à Zoro Mabiala, c'est un absent Marie-Laure. Balobi Tito Kozonga. Soki bomoni kuna te bokoti na Angèle Makizembe officiel, beaucoup d'appels, d'informations tout ça kuna. Donc merci. C'est à Pauline Mumba ya. Ana Londres ni on a fait une côté. Petit na Mariam maman na Brian na pesi au côté Élise Ngandu place Bozali, Clarisse Kole et William Mumba Mbote na Bino Tina Bosuku et colonel Achoki. Allez la pesi les sous-na Laetitia Kintion et Robi Modo. Donc voilà, Proverbe Moussa Orange de Paris, Proverbe Moussa Orange de Paris. Donc, Tosuki wana merci. Check, mon vieux Deo, Muzungu. Merci. Bandeko tout ya Belgique, nenge boyambaki nga vraiment très bien. En tout cas, on appelle ça bino merci. Pour awa to komi siko kokota ka koto kendela biso Belgique et na France. En tout cas, merci na les news des stars. Merci na sœur na biso Marie-Laure. Na niveau ya Montréal na Canada kuna Marie-Laure vraiment na biso babote. Na vie Zoro Mabiala, merci na sous les Kauka, on a ça là qui vraiment quelqu'un qui a aïe awa vraiment na poto en tout cas na appelle ça yo merci. Donc awa to souhaiter ka on va bozomo na Nazana sœur Angèle Muswahili Makizembe awa. Donc bana Canada, bana partout à travers le monde. Lelo to la na kati ya Paris, lelo pena na kati ya Paris. To faisait pena na kati ya Paris wana donc ça to na ouais, toi qui es le nom de donc sous les Suleiman Kaouka, grand poète, balobi Fali Poupa, leader ya musique africaine depuis na ye na tomoni bangote en tout cas nazo kende na Paris to kutana na bandeko nyonso tout en tout cas merci à Gloria Kingombe 500 giga donc il a passé merci Gloria Kingombe na emba mission bimba nyonso tout ça là na niveau ya Paris. Papa Bokelo, merci na ndenge osutene biso olesi biso na compte na yo. Papa Bokelo. Na musika kaka opesi na batumbi tala biloko osante pe na pe na Deo Muzungu. Donc merci. Clarisse Kole, Tina Bosuku, Laetitia Kintion, na wana batu na nga, Karine Ekisa, wana irigence na ngai Karine Mukeza. Soki na beli muke ya lingaka na bela te. Soki na oki na delika nzala. Do Karine Mukeza, koma leti mama na ngai. Meleki na nga koma leti mama na ngai. Saka susi na nga makasi. En tout cas, dans les news, ma partenaire, on a vu surtout, pour la information tout, dans les news des stars, viens à Zoro Mabiala, c'est un absent Marie-Laure. Balobi Tito Kozonga. Soki bomoni kuna te bokoti na Angèle Makizembe officiel, beaucoup d'appels, d'informations tout ça kuna. Donc merci. C'est à Pauline Mumba ya. Ana Londres ni on a fait une côté. Petit na Mariam maman na Brian